Yana leki, c'est tout à fait normal. Mais la carrière, il a fallu. Tu n'es pas joué dans le risque. Louvounou. Tu n'es pas. Et ça, joue risque. La carrière, il a fallu. Hein? Neti ba fiyo ya nani. O pe wana petolo banate. Ye pa finga ranga. Ba fiyo neti ya ba Angola. Comme on est nani. Ba fiyo Angola. Ba joka ba risque awa. Il faut ba mona ba poto. Il faut ba mona kutu ba poto koleka bino bandeko. Bino bandeko bodia ka mbongo ya ofele. Nanu bozo ba risque te. Hein? Bino no bozo ba risque te. Louvounou. Hein? Baliza wana, voilà. Yepe mususu ye wana. Baliza wana. Hein? Omona mutu, at maquillage na yemoko, kabelo na yemoko, elobe, mais ayeko zo ba risque. Il faut ba joie, il faut ba zo mériter. Bino bo finga ka. Yona oba, bola sangani de konini ya fali na nana, ou bana, do, na bana quartier kutu, bana bandal kutu ba mériter koleka bino bata famille. Hein? Tokene nan. Non, mais fala sunga moninga ni ba meme na poto kala ka fifi ya poto. Franchement, atana ba pedo ba tambola na simanana moko to ya sungi. Mais tala ne ba ya kokunda Maurice to. Nga fiyo na eba e kala te pali. Donc na Congo na minito bazo telemela ba pedula, yozo lingana na encourager ba pedula amema bango na poto. A kotondisa bango na poto donc yependa association ya ba defa mais moi maman aza mutema mabe. Na 2000 fiyo. Moi c'est qui toko. Il fallait sauver. Mais moi c'est qui toko maman, bango tout batambola. Donc qui toko moi ya bino kana munoko. Moi c'est qui toko soit disons bino tout basa bandumba. Mais wapi ya yemoko parcours na ye. Yemoko na kitoko wana mbongo ezate. Mobile azate nini boye ko mama bino tubo sa kiki nduma mutu na mtazu par na ya simidela kei yango koza camarade ya bandumba eza punition eza etumbu babeta kama solo asikate babeta kama solo quand on était au talon quand on mettait des talons quand on allait en ville batute ta été ya bino bato boza camarade ya bafio basa ba kindumba été ya bino to osungi mutu te mo préfère bo me bato ba ko finga ka faire golo na ko fio minde non. Batuloka ba demer bazo ya poto ba journaliste moka bilongi mabe batuloka ba jael show ba même mama zoba na ote ya yo makamango ya ngoyo mutelongi mabe ye poto siko mutelonga kitoka kufi kuna boluka aide mutelonga kitoka koti boulevard du 30 juin mundela malonga bimite kongola malonga bimite makamango ya ngoyo bolingi kaka o elongi kitoko elongi mabe mais ya bino kelongi kitoko ndeko bolimbisa nga dodo kolo bozela nani. Ah, ngai vraiment obi ba mabloka boye attends na fin de analyse kitoko et puis ça ngaka bakanda ça m'énerve de trop. Ah, na kena ngakaka na me malisu moi. Allô, donc apportez là s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour Anna Diaboni. Bien maman. Ngana yoki kana telika ni lave na yozo sala wana, mais t'as bien dit hein, je vais pas trop parler en lingala. T'as bien dit ce que tu dis là m'tare. Maman la ngazano na kachu mwa mke ngana comprendre te batu msu botombo mataka na ndenga mabete. Je vais pas parler en lingala, mon lingala n'est pas bien. Maman soka ko machi, tu n'as pas d'excuses à nous donner, tu n'as pas d'explication. Loba kaka langue o yozo lingo loba. Tozana bataki Swahili awa, ba Congolais, ba Congo bazawa, ba yandi baza awa bato English pe nazana bato États-Unis kutu baza 6h du matin mais baza awa bata Londres pe baza awa tout le monde va écouter mais pourquoi vous se justifier kaka lingala nangeza bien te je vais pas parler lingala je vais parler français mais tant que comme appelle makamango français ba étranger ba finga rabiso ba français yango pe yakate kaka ya biso ma BADM te bimaka loba na mama loba na langue de se sentir à l'aise. Ouais, au fait, c'est ce que j'allais dire, la langue que je me sens à l'aise, quoi. Ce que tu dis là, c'est vrai, t'as raison, hein, c'est que l'analyse que tu entends de faire là. Les gens qui parlent des musiciens, qui suivent, normalement, ils ont le droit qu'on leur ramène en France. Elle est en train de dire, oh, on n'a pas amené, Nana l'a pas ramené en France, machin, mais... Comme maman, on a dit que yo moso le na lingala aux à l'aise, parce que na français explication, batu bazo e fan da penza ndenge zo lingo lobelate, hein. Ezo kende penza ezo tout até nandega mabete soko moni ke ozana langue mususu pose à la l'aise beta langa ngomba matati Swahili atati luba parce que explication pesa na français même nga moko ekota nga penza nan na fandisi yango penza na kati te na ebite so ozo koma. Oui, je comprends, ouais, je comprends.
Donc, c'est un peu ça. Ce que tu es en train de dire à Fiofi, à Ndumba, machin, Nana fallait aider. Nana, elle peut pas. Pourquoi elle va l'aider? Hein? Pourquoi elle va l'aider? Elle va l'aider, Nana, machin. Donc, obi modérateur au kiti selinga wa mutema mabe. Nandega mabe te ba modérateur pe des fois bozaka ba impoli. Po mutanga fandisa lingala ne kitoko. Aloba, mais bo kiti selinga ye. Po mobonite kaloba ne lingala bien. Nga fanti na bino maloba ne kitoko bo kiti si obi ke mo pe ba modérateur boza ba impolitesse moko bon. Comme bozaka ba modérateur, ko bo matisi na mutu nga na yebi na ngate bozo matisa na bino. Bonjour maman Maria. Bonjour maman. Naza vraiment cousine à Morissette. Ya bota ah yo ne cousine à bana ah c'est bon maman na ngana kota na nous analyse après na matsayo. Loba nyo soligi ba matozo yoka. En tout cas vraiment ngaza cousine à Morissette propre. Ya bota mina tonton na ngai azaki ancien joueur à Sangabalende. Nga naza moi na tata mwasi na ye. Ya bota mina pap na noko nga bota mina tata mwasi. Morissette pour à connaître banana. Morissette elle vivait chez nous à Bandal. Sur avenue Kimbondo, Nesika Yakavma ko passé. Maman Mario, ça moi la Kimbondo. Ouais. Obi kababa na bio ça la succès hein. En face à ex-Exodus, Morissette azana yolo et puis azaya Morissette azaki pe à son âme aza vraiment grande sœur. Donc on va dîner depuis âge de 17 ans. Ne ayaki ko connaître Nana. Et puis ba kindumbo batwazolo ba na pe c'est trop parce que bazaki ba fi moko o ke biso tozo mona ba ya na ba fi à chaleur. Bazalaka na mindele na bango na galerie présidentielle. Et non, bazarote na boulevard ko bengaka babimpia tout non. Là, il y a faux. Les gens, balinga ko minimiser batu. Oh yo yebite ozoloba. Nde basaka connaissance na nana. Na ndenge Morissette azaki moi si ya sele kibinda. Na ndenge fali pour bazaki ko bina sele kibinda. Donc bazaki na bakop na bango ezate ke be mibali. Bazaki na mindele na bango ya mbongo. Oh biso to yebi. Soki lelo ah donc mobali ya Morissette na fali bazaki orchestre moko na kibinda. Oui, chef a kibinda. Ah OK. La papa la terrain. C'est là kibinda na kitambo. Donc fali azali pe ko bina kuna na kibinda ko na kitambo. Biso donc stock Keren na bota même tout ça ko nous rendre Keren visite bébé. Donc kutana da bazaki amitié. Ezate ke bolinga ko bafoué mutu ke o bandumba non ya Morissette azamutalo yenge. Aebani poto mobima mende maman Maria sikondo lobi ke bazaki na mindele na bango na ba galerie présidentielle mindele ngezai ba master o ba mindele azaki na mibali na bango Morissette ya Mori azaya moza azaki kindumba te azaki ke avant mobali na kibinda azaki na mindele na ye oui ba oza biloka valeur bazo pesa mibali na bango tu vois te maman Maria zato ke manembe na sunga yo ko na sungo na ba question. Ah, ok. Azalaki na mundele moko neti ya shinaka soka zimbongo ayena ngona mobile na kibinda. Oui. Ah, ok. Neba se bele pe basala ka kwa. Oui, ezaki ka ba. Oui, ezape atana na bazaki na galerie présidentielle na à l'époque wana ezaki te donné à tous les fiba kota kuna. Yo moko yebi na tanga Mobutu. Bazaki te ke batemi na boulevard na ko défendre te parce que c'est ma cousine. Mais ça nga pas so ke bandumba bakufi non, endumba kufi non. Soki ya mowe a raté poto, ba sele démarche combien de fois. Ata Jean Robert wana yebi. Jean Robert pa meka ko bengise mezo simbate. Mama ya mowe aza munyanga et puis famille pe doroba mingi te na robengo na privé ozomona. Papa nyanga baba ndoki mama kote kutu ya kopombe ezaki. Mama na bango aza munyanga, papa aboti mama na bango aza rwandais, tu vois? Aha, koko na maman mobali aboti papa na bango aza rwandais. Oh moi ça Morissette azaki na moi ba parti mususu moi ba 25% mo kota ba rwandaise hein. Oui. OK. Oui, parce que oh aboti maman Pauline pe à son âme, papa na azaki rwandais, maman ne munyanga siko bon ba koli mingi kota ba nyanga kota bo mama. Omoni koko na maman mobali akendaka na ye batikalita bazaki toko ba cousine nga tout bazaki toko. Ba Felina ba Madi bango tout ba kitoko. Donc ezaka kande eloko mo on dirait mystique a famille bo maman mo ekanga ya mowe parce que mowe vraiment zaki fi de chance. Et ateke ba salisa été. Nana aya osekura muninga na wana batika okosela mo mwasi ya makambo. Nga za na famille. Donc mama oya bandade ya kofinga nana kala. Ya zanga ka occasion te. Moi ba mususu yo bi mutuna 2000 ce qui comme nga na za ndeko na ye. Je suis sa sœur. Naza kutuneza botebi si maman te ki akufi parce que maman zobela aza un problème ya hypertension to bombi. Dans des ans dans eza passe mingi batu baloba kaka poa.
nana baosa kindumba te ke o batemi na vouloir chite linganga te mibali ya mbongo mais ça nango pe le passé l'essentiel aujourd'hui comment madame nazoloba yango ba diplomate bazo uta kuna na poto baza loger na galerie présidentielle poto kota kuna ezaki na ba carte ba opesa ngana tonton na biso pe ya sonam papa ya mowe au moins to Morissette biso benganga ya mowe bokota kuna na carte bokota ba kofuye bino ngasi na kenda kuna deux fois ko banga donc ezaki bongo bazo mbongo azopesa pe mutu na efali wana mwose ba galère non ezaka nango ye pe soka azongi kuna ya ba kop bazo china mikonzi wana ezateki baolinga baaki bako maya bato mbanga et puis ba pesa ba mbongo ya ndenge mkete ya mwa simba ba mbongo fali asunga Morissette bakosa te nana patika kaete et ateke mutu to ko sala parce que aza mutu ayebani na ndenge moko ya mukete donc ezaka kande makolo na yeso ki bakanga ki so ininga pe na comprendre phénomène nana il faut que poto kala même ti lo to ngoto yeba ekutu na makamba Afrique te poto na tika ko mwana ta pa ka Brazzaville onga na yebaka akenda ka l'époque nga aza mwa muki donc eloko wa lo baba batika ko ba du n'importe quoi batika ko salir na ndumba kufi ya moi aza na eka mutolo yenge pe ayeba na lo yenge na yeba na bato minene azoka ba shaka mbongo minene ye monda gérera ta lingi ko lata ka nde na yebela ewana soka za lelo bo ezate ka nduma mo soki ya banganda non soka be osomelo kwa grave ala ta pe blamba original ya kombo bato batika ko salir pe banana wana naza nga wariote naza pete naza nga munta linga musique ya fali na linga ya Jean Robert na linga tout mais Morissette ayebani ate héritier sungiye ayebana kinaye ata Jean Robert il fallait pas sunga ayeba mbe monsieur bele fa ba sunga po ayebana kina ninga mkete. Donc les gens en train de salir Nana Ketchup en tout cas na dessus batika ko finga moi si wana po bazali en bon terme quand on lobby ezate ki amema bandumba tu wana ya ba bandumba te même ba beso ba pedula na non basungi ndeko na ngai wana ezaka kake acha na internet ke basungi nga non parce qu'il fallait aboaka ye ata anniversaire à Keren on a il fallait akopesa sa joyeux anniversaire à ma fille Keren est-ce qu'il fallait ça qu'on a ba chanteur juste ba musicien non bazaki en bon terme. Pourquoi les gens veulent bafouer la bouche comme ça? Oh akokunde non et amabe pourquoi biso moto za famille to yebi ke yana biso mo voyage ne boya na ndenge ya mukete et boya excusez-moi na grippe et boya na ndenge ya mukete. Maman la commentaire na moni bande comme sou ba loba Morissette afanda pe pas fali. Bon ako fanda na etango e banda na biso mona ke etango bandi ba vie papa lokwa alinga ki yango trop te akome ogangela ye. Akoma yusa mama ketala mwana ndeko nonde akoma usa ba vie akoma bima trop eba na mindeli na bango biso eba bonka na mindeli wana to yeba ki bango en tout cas soko ta ki bango na fleur d'âge na bango olinga ko envier bango ba même bango ba voiture de luxe ba ka okitsa bango mama e aka mindele moko biso yeba ka mindela nana na mindele na ye ngana okama oui avanda kuna bazaka vraiment bien na do bazaka très bien bazaka pe bien et là comme abe zate o ba boy ko sunge ba sa ndenge ni ceux qui voient Jésus boya. Est-ce que tu as encore même la pototé? Mais tant que vous avez des démarches, na maladie qui c'est? Parce que non, tu as eu l'information, c'est qui c'est? Parce que tout, ma camoufle à voyage beau, on ne sait pas si c'est quoi. Donc, et là, quand on est là, biso. Y'a mon cas, qui donc, on bien, y voir visa, boy, visa, ça cancellé. Ce qu'on a, ça n'engage pas pour moi dans les états fou, pas qu'il n'a étonné. Merci, maman Maria. Tozo zelo kana sewana. So na zui posa na matisi sous. Merci beaucoup. Gros bisous à Tribunal ya YouTube. Gros bisous ya moi si. Balobi ya moi si. Elle est là parmi biso. Bande gronanga. Tribunal. Que Tribunal fa benga. Allô Tribi. Mama Congo, nalongo la TikTok. Kokata ngate, kokata ngate. Te, ozadi ana ko parler. Bonjour Mama Congo. Bonjour bande ba Orlando pe. Bonjour la famille Mama Congo. Omoni la logique des choses ya yo za bano muto mututé ngape awa conseil au Mama Congo pesa ozo ba pona nana olo ba très bien Mama Congo problème eza wapi ndemo tu ko loba omoni maître balobaka soko ko mi sali bala biloko mususu foko kima rango Mama Congo parce que réputation ya mutu eza très important na vie nana pourquoi ba sosaka tout le temps na ba camarade na ye oyo parce que tout le monde a Nana Ketchup abala mais nana atika ba camarade ne oyote atika bango te nana aza tout le temps même bon mona etango Keren na otiko bala a mwana ya Morissette nana zaki wana po omona Nana Ketchup akita sur place nana mariage à Keren c'est-à-dire Morissette a mutna ya confiance donc nana liko tika ba camarade ne oyote o basala vie wana ndeko na biso na ni Marie Rose ayesu ko baby ça te baby cité na ko expliquer bino ndenge ni ya lo baby Marie Rose
kobima na mindele nde eza tribunal abebisite alobi bien ça na expliquer yo na expliquer bino ndenge ya linga lobela Nadia pardon mama Kongo OK pona ndeko na so Marie Rose pa écouter koloba kake en tout cas botika molimo ndeko na pe mana kimia oyesu ko bebisa ma chérie donc oza ko faire comprendre biso ke te bazara la bako na gwazara bako sa kindumba te me bazara na mindele na bango na gana soki na galerie nani soki présidentielle bazara na mindele na bazara ko bana mindele mais oyo ko confirmer alors ça kindumba oza kindumba na mindele oza kindumba na ba noir eza kindumba ma chérie conseil européen na Nana Ketchup asa la musique te aza moi sa artiste Nana moko kimana nubatu wana nde mama Kongo peso conseil awa Nana esi obala na Nana Ketchup tika ba camarade no wana okobona wala ba boîte okobona partout na Morissette atika na bango ba Kongo soka atiki bango ba Kongo okobona muto wa so ko associer na bango te po ba otala mais emso mote ndeko na ko dévoiler awa Morissette aluka voyage za likamba chance ya mama Kongo omona pelo za mbongo ebele mais ozora visa to mwa muto mususu ani na mbongo te mais eza likamba chance ozomona bakobona Morissette kita matana Nana Ketchup bato bomona Nana ya ba poto asala nyonso mais ba camarade ne kaka boy donc Nana atika ne bango mama Kongo atika bango pour oza mwasa libala otambola na bandumba chilo pourquoi le problème c'est ça mama Kongo atika bango atambola na bango te ya Nadia ona ngana loba merci beaucoup na bango atika kotambola na bango merci bisous bon nazongeli ba propos ya Marie Rose pour certaines personnes qui disent que ayo confirmé elle a rien confirmé du tout et loko nini oyo ya lobi bino batu boye bakate mutu tout azaka na le passé Nana quand elle a commencé sa vie Fally n'a pas épousé Nana vierge batu tout oyebi. Vous comprenez? Avant Fally, elle avait sa vie. Mais dès lors, elle a connu Fally. Dès lors, elle a commencé à être maman yabana Fally. Elle est en couple. Depuis to yeba Nana na couple na Fally. Muto nyon surtout o yeba Nana. Na pendant kazana nda kwa libala na ye. Ako bima na réseaux sociaux to mona. Ayako bima. Ere yangoyo. Il n'y a rien de caché. Elle a fait une vie avant Fally. Bino nous sonne bozawana. Oh mobala bala vierge. Tant mieux pour na yo. Mais babiso o bibal ba kuti biso ba viergeté. Mibal musu ba kuti biso na bana. Mais ya bandi bana na mwana na ya liboso. Abandi na Fally. Ezala mobali na liboso azaki mundele. Tant mieux. Yo au moins akena ndela mindele mais a se retrouver na congolais donc eloko moko Marie Rose alobi bino moko mona moka eko bebisa a bebisi eloko te Nana elle avait une vie avant Fally tout comme bino pe bozalaki na ba vie na bino avant mibali na bino avant batata bana na bino bozalaki misusu kutu bakuta bino misusu mutu na mutu alingelaka mutu ndenga akutie mobale kokolongolo na boulevard mais tangu ya zui ationa ndako ya biso bini à partir ya lelo komi madame mon épouse ozo comprendre Nana mukola kolata voile wane kozwa sens po batu misusu balata ba voile 2 ans après kufi 3 ans après kufi 5 ans après kufi bamsu bakenda nango musika mais Nana mukola kolata voile batu ba yela alliance bana na ye batu baroza sima na ye bana na ye mutako mema ye na hôtel mwana na mobali tala libala se bandeko ne soyez pas pressé que un homme vous mette l'alliance au doigt ne soyez pas pressé que un homme bata pour ba se bele bon moni Nana soki fala bien bale lobi au bala ne ye dans la vie ne sois pas pressé ceux qui sont en train de construire mukolo obakoya devant l'hôtel donne tes vœux bandeko mobala bale au bout de 1 an ozwa pe liboso tu es l'homme de ma vie oyebi ngondeni pour boyebani kaka 1 an. Tala ba bloko ebelo zoloba devant Sango, devant Monsieur le maire. Pourtant boyebani kaka il y a 1 an, il y a 2 ans. Mais malobe belé. Mais Nana mukolo bako pese maloba. Alati voile. Atemi liboso Fally. Abanjo loba. Au loba. Donc ça dit eke uta penza. E uta awa. E banjo mata. E banjo mata. E ye. E touche mutema. E bimi. Yango mabala msuso bokeye. Eza ba théâtre de chez nous. 6 mois après babali yo maman nini boye ko luvunu obi ke mo bope anga kane na banaliste on ayaka na banalise Enfin dit pebwe, madame, je t'aime, je t'aimerai. Tu es dans le malheur, dans la maladie, dans la pauvreté. Dès après bo kabwani luvunu. Yo boye bani kaka 1 an. Yo za sur olingue dans la maladie. Mais Nana tanga kwa kolobango. Ba pauvreté beta bango.
Piake beta bango, Kofinge beta bango, Koswane beta bango, Amona nyoso. Donc, tant quoi ko bimisa ba propos na ye. Tabotika no ko benga ko, c'est pas parce que na yambi tribunal que na babilo na offend dis analyse. Bobenga ngate s'il vous plaît. Yana moi si mususu ozo flat ozo lobi ya mobile makambu ko bala zo ba ata moi so flatteuse ya mutokola neti mutokola ba mabala oto te komona mutu moko asala ke za libala lokuta te ya libala lokoso notanga kombo te po bakaka mama kongo kote na yo frappa kaka mais tala téléphone ngeza mbaba na haut-parleur continue ko benga nga obima mbaba na haut-parleur bobilo bozaso bo benga mutu awawa mama kongo bat bayoka ngate ngeza mbaba na bafle. Donc, oya no kukote, so omoni ko benga nga pona oyoka na te, tika nga mona offend dis analyse. Na yamba ki ona posa tribichou. Le reste, c'est pas la peine. Nga mona offend dis lango analyse. Nga moko. Donc, eloko moko te Marie-Rose alobi o esopi nana ou esopi Morissette. Abi bazalaki na ba vie na bango. Et puis à préciser bazalaki ba fille à côté na boulevard te. Bazalaki na mibali na bango nezaka obilo bobenga kindumba. Pona Kongo so bango na mobala mundele bobenga ngo kindumba. Na nezaki kindumba tazaki na confirmer na ya mundele. Mais tant à côté na fali mute mebeti lobi vino eza a. Yango na via to yandi mobile mopo na mbongo. Soki nzamba baki ke vino eza na mutapusu. Oko yomo komona ka tango tomba amoureuse. Yomo koma mibala kitoko bazodi nganga lobakasi. Allô? Oui, allô maman ko. Oui, bonjour. Oui, bonjour Yana de Boni. Bien. Ngai na préciser, ngana amona banda na Kimbogi. Omoni fiwa amataki diboswana so mari sugi rozwana alobi maramba solo. Omoni nana na Morissette batika na kozala jamais bachel na vie. Omoni to mona ba ndeto saka na quartier beza ba fi mususu ba fi ba zora mibali moko ya likolo mibali moko bakabela ka bango ba bimaka pe na za ba kopene ba nini ba diplomate na ba kopene mindele. C'était comme ça. Donc, il y a beaucoup de camarades à partir de Célé. Célé qui binda, ou à papa et à Keren. Si vous Célé à qui na qui binda, ando bimana Morissette, nana, si vous pas ando bimana, nana de si vous ba beaucoup de nana à qui na fali. Si vous nana si vous yo, elle à qui na oui, puis nous soit ba les passer na biso mama Congo. Oui, so ni ba na biso ba si biso ba na ba kuta si to aba vérité. Nana aussi, elle a fait comme ça, elle a passé là, qui a dormi, madame, mobile, mobile, tant que vous beaucoup, ça n'a pas fallu, maman, comme on se une investigation dans la carte d'investigation. Quand ma commande a fallu, alors on a mobile, mazo, aider, fallu, à un moment donné, on a cette histoire vraie, on a y à un moment donné, Nana a tata relation à mobile, naïwana, même famille, Nana, tout le monde, bah, moi, Nana, le roi, m'dam, c'est boma. Merci maman, merci pour tout te comprendre. Bana Kimbondo, gros bisous na bino bana Kimbondo na mona ka bandale. Bon bandal molar bozate, bana molar awawa. Ka Kimbondo, Comment commune mobimba kaka Kimbondo, nga mwana Kimbondo, nga mwana bongo bana molar, ndeti nga na pe mwana molar côté na bino. So na bina kima mwa lemba ndambo, na kasa vubu. Nga pe na mwana kaveti, ndeti nga mutolu nanga. Bana kave bon, nga pe na keska na botama. Bana kave bozate, Kimbondo bo se manifester susute. Kuna moli bino boleke bele na live nanga. S'il vous plaît, dodo kolo. Bana Kimbondo bo benga ngate, bo se manifester te. Nga na mwana kave, nga ba katanga nga na mwana ya quand Christ est roi. S'il vous plaît, na pour ça loba anglais, anglais nzambe na ngai. Pour ça loba mutolu na nga ba katango na kave, veut dire moi na kave quoi, mais moi anglais zo linganga te. Problème ezate. Bala Kimbondo bo pe manano, s'il vous plaît, bozo envahir nga makasi. Muke kaka Kimbondo. Ngapena na copine mwana bandali, Gisèle Kosi, mwana bandali, ye pa kwa balanga ngape mwana Kimbondo Luvunu. Ye j'espère ka Kimbondo te, mwana kave. Ngape nzako na botami bakati mutolu na nga na kave. Ngana mwana quand Christ est roi. Kave oye Kimbondo pembeni. Ni bwebo ko matila biso ba drapa Kimbondo. Ni bwebo nga bwa ko dominenga. Ngape lemba oye. Bon na zongi. Ndeko soko lingano nana te.
obenga ngo kindumba problème ezate mama tile lokutu batu ba okenda kwa na kindumba na ndakwa libala ce qui est sûr hein depuis to yeba nana mutu to ebeke oui azane ya nana ezana ngo secret bana bandal ba ebi nana ezana ngo te mais ce qui est important hein depuis qu'elle est devenue madame Ipoupa depuis qu'elle est devenue madame Ipoupa depuis qu'elle a commencé à faire ses enfants Ipoupa jusqu'à aujourd'hui mutu moko akoyate siko kota ba camarade na monaki leki na nga tribusho lobike nana fatika batwana na Morissette c'est une amitié mais na ba mama oyo bazo sala ba réunion oyo ba monaka na bango nana te déjà nana tebotika nga peko déjà nana okomone wapi nana za muta ba voyage nana soki te zo permettre fa mona mobali na ye azana bana na mike ya basi bo mona ke pembeni wana ifa mona bwe ba mona ke wapi ba mona na bango yete bazana bango zuwa nde zo lobisa bango eza zuwa nde mutezo lobisa bango maintenant quitte en se passer na préféré muto azaki na passé na e biso tout na ba petit chéri o ba fina biso mo mabele tango zo bimo zo mona libele salo mwa pasi mona mutu moko bato ba fina biso mabele na ebandeli wana tozana bango leo na banda kute tozana bango te fali pende ngaza wana nyoso bulobaka nyoso batu balobaka pona nana et empêcha kanango fadi te baza ça fait combien d'années moi na bango liboso azana aginine ça ne les empêche pas parce que c'est lui qui connaît sa femme il connaît la personne que lui il a épousée il connaît la personne que lui il aime fallait côtoie des belles femmes au début no bolobaka o masoko dendaka basi o baza taillé de la kasa ici di belle fallait voir de tous les sortes de femmes na ba clipo na ba danso na États-Unis ya Kambongo ya kosa nini be mais ake amatia mati tanga koya ko pemisa mapapu na ya aigle qui est là c'est nana aigle kendaka pumbwa keya mais soka obi bino batu fubo kende ko étudier aigle ndeke wana aigle fanda na n'importe quel nzetete aigle se reposaka na n'importe quelle montagne na n'importe quel nzetete allez-y étudier aigle bokende kotala ndeko tozobenga nga mingi obiki na comprendre te siko ndeko nga na osala tona sisi on a kangi téléphone. Allô, bonjour. Bonjour Mama Congo, Mama Nadia, Mama Nabiso. Oui, bonjour papa. Bon, namoni bataki mbondo nde babengi mingi ngape na bengi mwana chibang na shilong. Te papa non papa ngana mwana kasavu besi na baki chimbondo bo sotenga Okay. Lobaka papa yo chibondo na pona ba intervention bandeko ba utos no ba awa les places où na ki mutema pasi niveau ba olinga ba sala différence entre kozala tiel kozala de mungando be kozala londrone sikona baba biloko na tangi wana na yaki na souci bandeko na biso abasi ba expliquer biso ke Chel azana ni mungando azana ni batarouge azana ni bon papa yo expliquer biso Chel azana ni mungando azana ni oui mama nat yo expliquer biso Chel azana ni mungando azana ni po atobeta masolo ni ya Chel ni ya mungando non so do beta parce que eza explication mama biso balobi ke bazalaki batu mitu bato bavivaka babimaka me bazalaki basi andumba te nde siko pourquoi na lobi banatangi bakombwana Mama, ezaka lokola lolenge moko moyiba yibi telefone na balabala na mwana yibi lipa na muto yibi mbongo na gouvernement. Bango nyonso tu tobenga bango baba miyibi. Te papa nga bango so ba miyibi te muta yibi lipa na muta yibi na gouvernement bango tu miyibi. Papa obenga parti akini bomba crédit site dodokolo. Ngai kutu tala muto yibi lipa papa na muto so yiba na gouvernement. Te gouvernement ba miyibi te. Bazaba détourneur. Nalobi yango bien. Bazaba détournement de fonds. Binonde boye bara prononciation te. Batuana bana gouvernement, ce ne sont pas des n'importe quel miyibi papa. Soki bino bo généralisaka ki omoni soki ngana baki babike to kanga miyibi ya solo ba véritable ba détourneur de fonds. Ba miyibi ane so mike batondisa prison makala bako bima papa. Koya ko simbanga kote wana te. Kote neza point faible papa bimisanga dodo kolo yango na bibana bandal bo sotenga o kimbondo o chibangu bo sotenga ngana mwana kave ngana mwana quand triste roi
né là-bas, kokata mutolu là-bas. Papa sotenga nan s'il te plaît. Tika nga nan analyse nanga. Oh di bata rouge, oh tu nini boy papa yom toko yeba kuna. Voilà. L'essentiel est aza moi si pendant beaucoup d'années dans la même maison. Na mobali qui pleuve ou qui neige. Nazaki na aigle. Bandeko aigle bo kene ko etidie nyamawana. Ndeke wana pumbwaka. Ndeke nyandeka ko pumbwe. Bo kene ko etidie ye. Aigle soka pumbwe bomo na ka muta o pumbwe mais a comme un moment aya ko se reposer. Boko za la mille nzete bozawana. Il choisit. Il ne se repose pas n'importe où. Il ne pose pas ses pattes n'importe où. Aigle on a bomona. Aigle za n'importe quel nyamate. Yamona viso ongi komi pesa kombo talaka kombo ni yomi ongi komi pesa. Kemba ba kombo mswe landaka. O man pasi. Soko koli longo lango. Ba kongo ba abatu mabe. Ngamona mkongo. Oboti mwana opese kobo man pasi. Ata yo moko. O komba noko na biso. O ndoi. Yeba mutu nina opesa ndoi. Batu msusa opesa kaka. Opa moni mutu aza mukonji. Na pesa mwana nga kombo. Zoka ne mukonji wana aza ndoki ya butu. Zoka ne mukonji wana ozo lingo opese la mwana kombo. Opesa mwana ndoi. Oebite tango batu balalaka ya lalaka te. Alors, to yo bota mwana, yo lali la butu mwana kuna azo sakaje lo ndaku. Akoma na ye simbiliki na butu. Zokande kombo moko latisa mwana. Yo lingako mwana nga kombo Daniel. Zokande Daniel avaba pambole pa nzambe. Daniel a souffrir. Daniel a koti ba boloko. Yo Daniel a leki banzela. Yo landika ka Daniel. Opo eza na Bible na pesa mwana kombo Daniel. Ozui Daniel opesi mwana. Na pesa mwana kombo Jérémie. Obosani ke Jérémie na Bible azaki na baba. Jérémie azao loba biente. Yamba pesa ke mutu atambo na ye po banda kokoma. Jérémie azaki mutu ko begeye. Baba. Polo balikambo eza mwa fast nini. Yo kaka olandi opesi mwana kombo ona pesa mwana kombo Jesus mais Jésus babaka ene kuluzu mama papa nalanda Jésus babaka ene kuluzu aganga penza mi olandika kote aza nzambe tika na pesa kombo na ngaso na pesi mwana kombo Jesus mwana koyako na bata Angleterre belle-sœur ya Pegingala mama Angelou Central Jésus na mnoko na bino ya bata Londres Jesus na pesa mwana kombo Jesus soki babake lio mwana na ekuluzu yo koka Jésus akoka ki wana bazwa maboko mibale batiabwe makolo mibale boy yo kokango mama koka te botala ba kombo pesa Victor Newman mama Pascal za chef d'entreprise Kolo filme te yazo jouer ka rôle bazu rôle ba pesiye mais na kati a fait de l'amour Victor Newman mutu mabe basi bele na basi ya bana na ekolinga na basi ba koko na ekolinga na kotoyo sikoto yo zu mwana opesi kombo olandi Victor opesi mwana opesi kombo Victor mwana komi kolinga na ba cousine na ye na ba nièce na ye na ba voisine na bana mwana marin ke kolinga mwana parrain ke kolinga mwana marraine siko yo moko komi koka mutu pasi yango Victor oyo obosani sika okende ko pliser kombo na yo pesa kombo yelio na mutema na yo. Pesa kombo zo sentir que mwana yo kolanda bilanda landa te. Bref, tozongi, aigle. Nyama wana. Ndeke wana ya mapapu, mapapu minene, na ba griffe na makolo. Aigle bo mona très dangereux nyama wana. Surtout si ozo mone na musika afandi kimi azotala bwe mama banda kokanisa bando kota na kati na azo pepe biso nini ba eko ebisa bino aigle azobela aigle azopema te mutu wana tababe azobela azopema bokeba parce que aigle soka ke ko se reposer azuma papu wana ba nini wana tiango bwe miso ezotala aza na ba calcul azomona na musika tanga obimaka ka beti bino pu toile awe peli moto. Toi les pelimoto. Pour aigle tanga se déplacer avec objectif et précision. Nyama wana ndeke wana apesa abatu ba ner. Ndeke wana za ndeke te. Parmi ba ndeke za ndeke te. A se déplacer na précision. C'est-à-dire que essa tali tanga zo ya beti pou. Donc ya mona kana na mbisi poisson. Na kata mai. Azomona ka mai ezo ninga na kuna tanga koya kaka adodi kaka pa na makolo na ye wana sibinzela kei azongi
Bon mona kaka mutaza likolo kuna forêt donc bon mona kaka forêt tala aigle banga ka forêt te koto na beti mabe nzambe bon kata koto te explication de ngana pesa ngo ana te ba congolais baza na ba incompréhension na beti mabe. Pourtant l'explication de atana bina bongisa kibokolo kwa kibokolo soko katinga kotoyo kibokolo kieba na yo kibokolo meilleure page kokata koto te po boya pesa explication nga na pesite na ngana loba nini par là bande kona kena nga pona moni awawa na ngana loba aigle tanga fanda likolo bomoni zamba bomoni zamba aigle tanga likolo aomona zamba nyoso aomona banyama aomona ba lapin ba simbiliki ba ibu azomona bango po ibu aza misu minene me ibu akenda tina niveau aigle te ibu aza kaka na bio na sese c'est dit aigle aza likolo azotala eloni ezoleka na zamba po aigle koko ebisa lion keba nyama mo aza wana kelanda mboloko wana po aigle azomona bango aigle azogere tala oyiso na fati bino ba analyse awawa na esa bino raso de ko fati bino ba analyse bomoni aigle koko gérer ba nyama zamba po aigle za likolo na bango nyoso aigle koko ebisa makaku kima danger za wana aigle mona kana ba nyama mike o ba mpese o ba mapungu mapungu aigle zo mona nyoso aigle koki ko sauver na zamba aigle akoko sauver yo oza même mutu mbolo kwa za mi aigle koki ko lobala bino po yeso ka sa kangi mapeka azo ngana ba makamba banyame nazo ba makambu ya batute nazo pesa bino explication ya banyama ndenge bazalaka na pesa bino explication ya mukili ndenge tambolaka et na batu mususu ndenge l'homme azwaka boussole azui boussole ezo aider l'homme kende na gauche pour l'homme na kati ya zamba mutabungaka na zamba mutu azaka na orientation te mais boussole et edarabiso batu boussole et edarabiso batu boussole et edarabiso siko aigle pas za nyama oyo azaka vraiment yata nzete za 3000 mètres likolo aigle kwa ko pema likolo ya nzete wana omona pena na zamba o nzete leki mulai yango mais aigle za likolo omona bino tendeni ata manzak yango bomona ka aigle aza ndeke ya précision soko moni aigle pumbwe et ça mona ke loko azo pe na vitesse et puis aigle za kola avion tango ezo pumbwe e bi puissance tango azo kitazo bomona aigle tango donc moi bon comprendre que exacté donc après ma n'importe quel nzete nsko aigle mutu comme on est fali na longo ce qu'on a aigle nyama ya ndeke na longo na ndenga ndeke pour na pesa bino explication ya ndeke siko na zongi na ndenga bomoto monsieur mo comme on est fali il peut aller n'importe où, il peut côtoyer, il peut voir ses yeux et mon akabasi nyonso mais soka zongi c'est sa femme ya lokola Weranson atambolaka ba danseuse baza basi baza mais ma pate sa kange sika wana peu importe sika zali de basi oyo ya ba musicien reconnu na minute oyo otokoki kopesa bango ba salam ba respect nda kwa libala na ba le passé te na bateau depuis to découvrir que oyo mwasi ya oyo ezaka nana Sylvie na kena mangana babasi ya mikolo wate oya batu misusu wana te nazoba na ba musicien oto yebike mobala zaka ndumba mobala botaka libanda mobala bimana ba danseuse mobala sala kabwe oyo basi ba fandisa ke okokipe ko bake okena ndako no zipe conseil po mutu so ko peso conseil yemo pazane mabe mais tant que image azo pesa afandisa a supporta a mona trop Amazon papa wembe sa kufa. To no pesa explication ya muta kufa ta bino moko.
tant que papa bazalaki tonga to pesa explication ya Amazon ndeti mutoko pesa la pe explication et après maman la biso alia soki ti lelo azaki kana Jean Robert azaki pe parmi basi oyo ba supportaki o bazako mérité il y avait aussi maman alia na kat mais comme ici ba kabwana bazaka lisusu te moi to tanga su ba kombo na bango ezate mais na présent ya lelo ya biso lelo basi ba musicien o penda keko bazo mérité aigle jaune na ekaka te bandeko bota aigle jaune ndeni avant aigle jaune il y avait une autre femme te avant aigle jaune il y avait moi na mondele sukelala il y avait une maman mundibu soki mondele wana te donc bon mélange akate bon mélange ate on parle depuis toyeba Weranson aila biso mapata respect maman mapata jusqu'aujourd'hui qui plève oh dans ses abotio oh dans ses asalibo maman mapata zana alenda pum afandisa aibi kimbai nanga na minito alali pongi na bete mwa mikubi na bete mwa mukubi soki mukubi aya chewana papa zolia pena na maboko bloko moi donc ça dit là-bas il n'est pas Weranson il n'est pas star planétaire il n'est pas ni il est le mari de sa femme le père des enfants ça dit va sokoli penza ma maboko encore bata bandu ndu balinga fufu batele mukubine donc ndakwa Weranson sokoke okozanga kolia te parce que Sylvie Mapata elle aime préparer aza moi so alinga kolia aza basote ke mwana musala lambelanga mobali omona penda ye moko penda zo beta mikubi na ye ayeko servi ya Noël ba mabala moko zo mona ke oh so na yeko tia mutu awa na rozwa penda sabo moko ya sima dikoshi o kata penda ke mutokola ma batokwa mapato kolongwe na libala teza baso na kesu wapi botike yanga ya Noël nanga batokwa mapata na minito longolie ya Noël okwa ko boma mwasa batu pamba akwa ko zo mobile musu abandu ko benge ya Noël na mbetu abandi ko lala olai na mobile mususu na mbetu bwe ya Noël libale kufie kama botike ya Noël na ye botike ya Noël na ye bobome mutokola nana na minute oyo falisa akote na makila akote na misuni akote na nini ki pleuve ki neige o mbanda moko azalaki na gauche o mobile azalaki clip moko e ba mona nyonso atosa di clip na mobile ne na Benoît bofandi bozo sokola boni aibi ke tang mapeka wane mapapu wana bandeke eko kita elle est là ata ya ke États-Unis mobile azana Côte d'Ivoire ata kebwe ata bolobi ke o azalaki mais bon mon été que bon baké azalaki ndumba azalaki mwasa mindele azalaki ça dit que elle a été elle n'est plus ça fait combien d'années et le konga na elaki basi oyo bazabite mamabe basi oyo bozomona si tu as une copine ce n'est pas, ne mets pas la reçue de ta copine qu'elle devienne ton esclave. Yo zuite, autant na moninga. Et ça, le kola batu boko bandeko. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas. Quand on était plus jeune, n'a que marché. Tokena, tokutena moninga na nzela. Nezaka yo zu bus na yo. À l'époque, j'habitais à Melun. Nga n'ofa na Mesro. Toi, il a marché moko ezaka soki ba samedi so ba dimanche na bosani na longwa pe kuna kala. Mais pour un mon akita nga makolo un mo pe moi bus au kichi obeti wana. Nga na e marché na ndenge na nga. Mais vu que ça ba jour oyo marché batu bayaka bato bele to kutena muninga moko. Muninga pia dedans penzate. Quand de to yeba na kabiso tu na ba mele wana to koti siko marché ensemble. Bande kona lokota 20 €. Tant na zui mbala moko bato batimba basero ba uta ba Angola wana o bomona ka ba promotion moko bokobi ki camarade ya kimukolo mais en général boko ça même pas ki camarade mais bokomi mbala moko avant kutunga nazwa idée que to kabola maman elobi 10 allelinga livance pourtant même tu na lokoti est-ce que je suis obligé de partager maman naïveté et bomaka bablo comme sous ya bango baza bato ba voyagaka ba monnaie belé biso toza bato to monnaie belé te tant y a pas lobby 10 rapide na logique na monnaie atoza biso mbaye na lokoti to comme esika moko to sali monnaie na zui 10 na pesie bande konjoka nde mwasi moko ya marocaine na sima alandi ibolanda nga bien bande ko alandi ndenge seneleki yepeka ka ba marocaine na songi
Ye pas ça makam ne bispe makam. Et moko siko na bino mo na ka na ba plupart ya ba marché et sika ba teka ka ba viande ba fruits ezaka à l'intérieur couvert. Ba bloc comme sous l'hiver ba drap ba bloc amike ezaka libanda. Elle voulait acheter la viande. Donc il faut akota na kat. Ngape na kendela ki ba viande moko biso na mena to benga ngo ba ebate. Eza mi pandi. Mais na mela tellement tu na toki na association moko na zaki comme ngo ba ebate. Donc to benga viande wana ba ebate. Bana mele ba gros bisou na bino skaboza. Donc ngana na ralentir nanu po ngana yaki le comme sous libanda ya koti nanu na kat. Marocaine wana yepena retrouver ngabi. Pourquoi vous avez partagé l'argent que vous avez trouvé? C'est votre journée, c'est votre chance. Vous n'êtes pas obligé, Ngabi, mais Marocaine wana mtape kisanga. Abi non, vous n'êtes pas obligé. Donc, eza na babilo comme sousou, yo zo mono partager, oyebelo ko partager te. Yo zo mono ko partager mbongo. Linga makamsu batu ba bengo mutema mabe. Oktome na eloko boso ke zaki nya itonga to loko tango to kabola te. Siko ngana monika na zuna PC 10, ngana tika na 10. Mais modèle marocaine wana a sole nanga c'est trop profond. Et beta kinga maloba loba ki wana. Et mema kinga musale sala kinga bien te posa na lande na ke botele 10 wana. Posa na landa ina ke no botela e 10 wana. Po azo ogala tele okana ndenge ke bunini. Bandeko yana ba fi musupo tambwe na muninga. Okekuta na mobali no mobala peso mbongo kaboli na muninga. Po mobozaki na muninga. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Bosala kibotambo na moninga vi chance libala. Akoti na libala nae. Et comme il bino ngambo. Bosala kinduma na moninga vi chance. Ye pesi eloko nae. Bino bokomi, il faut sunga kabino. Qui vous a dit ça parce que on a marché ensemble? Hein? Qu'on a marché ensemble automatiquement. Moi, la façon que Vinanga et Kei, il faut nini. Oh, même tout ça, ma camarade art. Bon, moi, ma camarade, maman, première dame na binote. Ake qui première dame abina me mabaninga Belgique. Mabaninga ba kekula ko pesi ba msusu ba conseil mabe, ba voice komi kobima, makama mabe komi kobima. Alors que si elle était bien entourée, na ba camarade kakate. Ba camarade msusu beaucoup tani, ça va. On a moi tué ko pesi bango. Ole kinzela na yo. Quand on grandit, il y a des milieux, il faut quitter. Il y a des personnes aussi, il faut quitter. Donc maman oyo, tika nana tranquille. Nana zanzambete, nana mtabomi Morissette te, Morissette azaki fi na vie na ye, moi si kitoko, elle manquait pas mouta meme poto. Bref, anebi mo bobike, héritier pas yebiye, héritier pas sali. Elle avait ses connaissances. Azana famille na ye, moutou na moutazana eloko na ye. Oh bana batu baye poto, bazanga tina te, balobela ka fali. Eza orchestre a fali, ea makamwa nana te. Iza makamwana nate. So nana biaba na kochama loba na groupe eko bebisa. Nebo mona basi msuba bebisa ba parti politique amibali na bango. Oletika nandaku azane femme politique ite lo côté aye allez parti politique à mobile koufi parce que elle veut tout diriger, elle veut tout contrôler, machin et tout. Makambo ozo maîtriser tes koufi. Ce qui se passe à F victime. Si nana a des conseils à donner à Fali, elle va le faire à la maison. Tant que fan aussi, tant que Mouto Pazan a besoin que orchestre mobile n'est que liboso, elle a un mot à dire, mais à la maison. Neti nana koko benga directeur te, agangela directeur. Non. Oh di kamo ezo simbate nana mamoka kepa ya Edi Badiata. Allez, oh Edi na sepela ki boete. Non. Non, elle peut pas le faire. Elle a moutouté na F victime. Elle a juste moi si il a fallu à la maison. Si elle a des conseils à donner, tout ça et tout, c'est à la maison. Mais quand tu es victime, non. Alors, mouta koufi a koufi, a kolele pas à qui copine, eh. Bon, bako, na mariage, y a moi na Morissette à Kenda qui, bah oui. Bon, on se marque aussi sa bali. Ah ben, sa Morissette était. Des fois, on peut avoir 10 copines. Mais, na karamaka na mi balé to Kenda na bango musika. Oui, tu en as ton monde en arrêté. Moi, soit à moutema mabe. Yoka se fait beng sa Morissette it. Oh, bon abatuna surtout. Donc, c'est-à-dire que moutou qui vit na bongi, il faut comme esclave à baninga. On ne devient pas l'esclave de ses amis. On ne réussit pas pour qu'on prenne bongi sa baninga. Sauf fallait ça et la na baninga na moi visa bobeta tout. Et ça fallait. Nana elle est pas obligée.
ngano na mona mutu ndeko moko afali te aka ko se salir na réseaux sociaux na mona te non pe na mona ndeko moko ya nana te aya na réseaux sociaux a se salir pona fali pona orchestre ke o ezo pesi na bango mbongo o ezo sala ke batu ba voyaka nanu na mona te non na mona te. Alors pourquoi vous voulez bénéficier? Non na mona te ke bino soit disons bandumba bana bandal kutu bazo mérité po bana bandal bazaka toujours si ma fali qui pleuve ou qui neige na préfère kutu fali loko takata mwana bandal mona nzela a PC visa ya kapoto. Je préfère parce que bana bandal ba soutenir ka wenge ou euta bandal ba soutenir ka fali ou euta na bandal. Alors c'est normal kutu ke bana bandal ba ka ba poto. Je préfère oko kuta na mwana bandal te kazo critiquer fali faza ndoki bana bandal bokokuta te musicien nyoso na komi na bima bakumisaka oke na njini kuna bakumisila bino manda chante bango kutu ne bazana bamona na bango batasha manda te o manda elonge baby o manda bwebwe o manda batikile orchestre batata mibimba zo kokate bango baza kuna te baisa noka manda vrai chanteur so oke ka njini baisa bino manda vrai chanteur manda vrai chanteur. C'est comme ça. Mais bosko bino bofanda bosali charisme ngande kwa fali charisme na ndaku olobakate na réseaux sociaux bofinga makate banini te batu misusu ba famille na bango ekota ba miniature po balobela fali batu misusu ba nani wana ba finga ma po balobela ka fali bobi batu bakanela bango te baya potote oh mais non oh boko olingo liambongo faut mériter. Olingo liambongo a mutu il faut mériter. Ingo bakate ke po bobota ma famille moko fo liaka mbongo na facilité. Yango bino bato bolia mbongo na ba facilité boyebi pe ko sunga batute po bino bolia na facilité. Et alors kola ndeko moko ya faire azakawana il fait partie ya bato ba critique ka faire mais sans oublier que faire meme na poto. Yes, quand nous sommes fin à faire à Zawana, muta boye, beaucoup encourager qu'à faire que pese mbongo ka pas en de konote, en de kwan debo. Des fois tous appels à bande ko ya ba joua, ya ba yuda, mutu toaza na ba yuda na famille, mutu toaza na ba yuda na ba camarade, mutu toaza na ba yuda partout. Na ba ninga na ba connaissance, ba yuda baza partout. Alors moi si oyo dodo kolo lufunu. Soki yo na kindumba ozwate, nana na kindumba bimisa fali pupa, aigle. Ce qui est sûr c'est ça. Voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. Bandeko bo matinga tu non seul analyse la matière penza batute hein. Yo. Na okeli mawa, ma camarade mususu. Fali azo me mabajaeli show, azo me mabatu azanga tina na poto po ba ko fingela ke fi rigola. Mais fala sunga moninga ne ba meme na poto kala ka fi ya poto. Franchement, atana ba pedo ba tambola na simanana moko to ya sungi. Mais t'as ne ba ko kunda Maurice tout. Nga fiyo na eba e kala ke pa Lyontine na 2000 fiyo. Et pour votre information, eza maman ya Canada te, hein? Eza maman Canada te. Mwana Kimbondo sengi demando mata o mata te. Koya opula moni kambuyo ya oloba wate. Mwana Kimbondo, mwana bandalo senga demand. Osenga demand. Babino pena boya na ba réseaux sociaux te o to eba fali tant to zaka bana mike o bwebwe nanu botia bilongi na bino te po boya ko défendre fali yo moko yebi ozawana na ba demande na omatiso te mwana soki ya Kimbondo ya bandalo na otanga pe komolo te na omatiso pete ke luka dekono ke luka grand frère no fali soki master no fali ke do luka ekuna voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. On comprend que ça y est. Donc, bandeko, boloba, oh, nana, ex Ndumba, la femme de Fali. Oh, nana, bwendeko, so ki to bongi, to sa so biche to aider batute. To na biso biche te. Congolais tika kibutea mabe, tika makambo. Monde se évolua. Bato si ba voyager, ba Congolais bele ba kola na ba osus na ba matete ba kinoa te. Ba Congolais bele ba bimambo katongo, akene ofa na Afrique du Sud. Donc, mentalité ba Sud-Africain se côté là yé. Ya ba Zulu se côté là yé. Kwele makamba ba Congolais te abosana. Congolais musosa comment na Côte d'Ivoire. Akoli kuna aboti bana kuna makama ba ivoirien se côté là bantu bazana ba Londres banini do ba idée na bino makanisi na bino o to tambola ki ensemble yo bongi edenga te ngana bo umbu no te tete muta bo umba ya muto azate so to tambola ensemble jouer ba chance na yo ngape na jouer makam nanga o yazui to ko tambola nzela mo yo zui musanga na zuite
yo ozwi contrat nga na zwi te yo oza na mutuka nga naza nango te donc babiloko wana ememaka jalousie donc yo ozotambola obi nga ta nazwi na nga te soki moninga azwi aopesa nga te enlever ça même na famille so ozozela ndeko abonga mpo kaka bongisa bino bokozelaka trop arrêtez cette mentalité là. Enlevez vraiment cette mentalité pour vivre bien. Essayez. Bakoko sunga, oui. Muta sunga kamoutio, surtout, yango bomoni batebele, bakufa pauvre. Moi, je vous dis la vérité. Nga kuna kenda musika te, exemple, kaya noko nanga. Ngai, grand frère, yaba mère nanga, il travaillait, il avait un bon salaire, il a na poste bien, na obobenga zaï sep, so Congo sep. So ki flibota na ete, nde banane lelo baza musika. Donc, au moment où on a moko boye, azo sunga na banana,